Ingeta, 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 la famille, Ingeta, Ingeta, Bokota, 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 Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, la famille, Kola la Kolamuka, Naya Somo, Kola la Kolamuka, Naya Moto Moto, Kola la Kolamuka, Na ya Somo, Kola la Kolamuka, Na Mokili, Mokili, Mawate. Ezo sala pasi po na mwana ya Werason na kombo ya Gladys Ndiama. Nabandi, je m'excuse. Ebele ya batu toyebi bana Werason azalaka na Exauce Ndiama, azalaka na Gladys Ndiama, eza bana oyo ebele ya batu toyebaka. Ba mosusu oyo toyebaka yebaka biso ba kombo te, mais mingi toyebaka Exauce na Gladys Ndiama, surtout Gladys azalaka toujours et encore la fille chérie de son papa. Ye penza azalaka place papa na azala, ye pe azala. Ezala ba concert a papa na ye a accompagnaka papa na ye. Ezala nini omona mwa activité moko boye atia mwa moto bandeko nanga kaka ndenge ezalaka. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na lobaka na bino, kande na betela bino lisolo, soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe na kotikala koya te. Nayaka toujours soki ba dossier ezali, soki ba affaire ezali, yango bomonanga na ye penza na pete nyonso. Lelo na ye na affaire ya Gladys Ndiama bandeko nanga nini e komelie après libala na ye. Avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Pitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampo Visa, bambote nanga na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga tolanda nanu sport oyo nazozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la mupi, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindi
kosalisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille, toyeb sarabino toujours que battre la santé, soki ko battre la santé na yote, mutu moko te akotikala ko battre la santé na yote. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya ko battre la santé na yo. Soki monike na nzoto na yo, ozomi yoka bien te et kozala toujours et encore malamu benga Gavker na lombangu aya ko sunga yo. Bonne nouvelle, good news, bandeko nangai sango ya malamu abari njema. Gavker aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya kitoko, Gavker aye na ba solution ya kilikili ya makambo oyo etali makambo ya mabota. Toyebi ke kilelo oyo ba couple belé ba panzani ba kabwani mwasi na mobali baza lisusu te. Pourquoi? Parce que mabota ezate na kati ya libota. Yango Gavker aye na ba solution parce que ebele batu bamona kaka soki couple batu bazo bota te omona ekomi kaka mwasi nde azalaka mwasi ya mabota te. Omona bakomi kaka ko blâmer mwasi azo bota te mais tobosa na kake ya aussi les semibali oyo semasi na bango eza na makasi ya kotia mwasi zemi te. Eza pe na mimbasi mosusu ndenge nzambe akela bango moya bakumba kazemi eza te. Eza mwa bongo. Donc ba makambo na réalité makambo kobota ezalaka mwa ebele. Yango Gavker aye na ba solution ya ba femme porteuse, aye na ba solution ya kolongolaka ba maki ba sangisango batia yango bisika moko pour que et permettre surtout et encore ma bota. Voilà. Bandeko nanga ka ndenge to beta lisolo lelo toye na dossier ya mwana ya Weranson na kombo ya Gladys Ngiama bandeko nanga après libala na ye nini e komelie. Makambo eza ebele kande boyebi Congolais alalaka te, Congolais ayaka toujours et encore na ba dossier ya somo, ba dossier ya kilikili, ba dossier ya kosakana te bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Sans plus tarder, natiela bino nanu moi message ya ndeko na biso moko oyo azobeta lisolo. Voilà. Bote mobali te poche nde makambo. Atuka yangiama vraiment koto obeti mwa libanda yangiama. Voilà, toyo kango lisusu Tola muki boye. Oh yangiama zo bali sa wera sona zo bali. Voilà. Oh, abali sana. Oh Gladys. Ah bon? Mais zo bala. Ngape songea munene mboko ibili mombo yebi. Ani kufuye parato tina sama mobali mwa zandenge nini mobali mwa zandeni babi misanga photo mobali kuna tala bwe labe oh nde wali yanzite petit frère no wali yanzi Gladys ata balbi mobali poche babi wasa intellectuel mais bote pe kontakati en passant à la pièce te pour na mungu ya offrir ba commentaire mais le bika ka po ba taginga mingi on tout le kaka laissez-moi tout le que benin mais on moi moké on doit passer à baboka basé belé parce que moi ça là boté on bali tem poche nde makambo atuka yangiama vraiment koto obeti moi libanda yangiama. Voilà. De retour na bandi ebele ya batu toti kolanda message ya ndeko na biso. Ezaka message na yete batu o basali commentaire ya libala ya Gladys Ngiama baza ebele. Kande na yebisaka bino toujours et encore mutu oyo azalaka star, azalaka populaire. C'est vrai batu ebele bakoya koyebisanga ke non Gladys Ngiama aza star te, mais ki star na ye ekota na nzela ya papa na ye. Vu que papa na ye atombolaka mingi Gladys Ngiama. Vu que papa na ye atambolaka mingi na kombo ya mwana na ye Gladys, c'est tout à fait normal mokili mobimba eye ba Gladys Ngiama. Alors,
kande boyebi bandeko nanga makambo ya batu oyo baza na population baza populaire, c'est tout à fait normal makambo na bango nyonso ebimaka sur les réseaux sociaux, batu babeta maboko, batu ba critiquer, ezalaka toujours bongo. Bandeko nanga ka ndenge tozo loba, ka ndenge tozo beta masolo pona bandeko mosusu o bayebi kutu kombo ya mobali yango ya Gladys Ngiama, parce que ebele batu bazo mituna yango mobali kombo na ye eza nani? Kombo na ye eza Mwenze Matumo Nelson. Mwenze Matuno Nelson de kombo ya mobali ya Gladys Ngiama. Papa na biso Mwenze Matumo Nelson aza mwana ya papa Butembo. Na bandi ebele deja ya batu toyebi papa Butembo na ville Kin aza papa moko azalaka. Donc aza mwana na ye yende akendaki kobala Gladys Ngiama. Bandeko nanga ka ndenge bauti kolanda awa video ya ndeko na biso moko ya mobali. Selon ba Congolais bazolo batie mobali ya Gladys Ngiama aza bien te, aza bogar te. Gladys Ngiama akendaki kolingana na mobali wana ka pona mbongo. Yango alingana na mobali wana. Yango nano alingani na tuna. Est-ce que eza ya solo? Eza penza ya solo na ndenge boyebi parce que c'est connu de tout le monde. Gladys Ngiama epai na bango baza na mbongo. Oya sona za na bambongo. Et puis pour votre information, Gladys Ngiama atanga na Congo te. Atanga na Congo te. Alors déjà na l'école oya atanga na libanda mboka na bapoto ba Amérique oya atanga. Déjà kokota ka na Amérique, Gladys déjà ozala musala moko kitoko. Soki pe alingi keno aya kosala na Congo aozala na musala moko ya bien penza makasi. Au-delà de ça, ta soki atanga na Congo, ba connaissance o papa na ye aza nango. Soki lelo o Gladys alobi keno papa na zana besoin kosala. Akosala na ba entreprise moko minene. Akoki kosala ta na gouvernement na biso parce que ba papa na ye aza na ba connexion. Ti connexion ti na président de la République. Donc mbongo na ndako na bango ezozanga te. Ezozanga penza te. Alors, yango na tikeli bino clavier, bino batu bolandaka mama étoilée, est-ce que c'est l'homme bino? Mobali o Gladys abalana na ye. Aza mobali kitoko te to aza mobali ya bien. Bolo banano na ba commentaire na bino ka ndenge ezalaka. Ngape na osala analyse nanga selon ngai. On a yebi sur le mariage, on a yebi sur l'amour. Yango ngape na olingana ya kosala commentaire nanga. Sans plus tarder, joyeux anniversaire. Na bandeko na biso nyonso o bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Na ebike boza ebele bandeko nanga o lelo oyo bozo célébrer anniversaire na bino kande tolobaka toujours et encore pour célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa mais soki de ton côté Nzambe azobomba Nzambe azobatela ti mukolo ya lelo zo célébrer anniversaire Étoile Ines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bino. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga. Tolobaka toujours tango matanga yaka elakaka te, matanga tango yaka eyebisaka nango mutu te keno lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango Étoile Ines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga. Voilà. Kande boyebi de mon côté na yepe kotia moi commentaire concernant makambo libala ya Gladys Ngiama oyo ebele ya ba Congolais bazolo bake mobala Gladys akokani na papa na biso lianza batu mosusu balobi mobala Gladys aza bogar te mobala Gladys aza kitoko te aza mobali oyo Gladys il fallait pas abala. Pourquoi? Parce que aza kitoko te batu mosusu bazolo ba yango Gladys eza kotula to eza ndenge nini. La famille to mekana ko solola nazo régler ba point awa ba compte awa et kozala somme. Vous savez qu'il y a de ces Congolais o balinga kobala te. Na batu o nyonso ba osala ba commentaire bazo ya kofinga Gladys ndenge abali. Toko tana na mibali. Na communauté na biso eza na mibali mosusu à l'âge de 40 ans.
na makanisi na ye atiaka ata kobala te. Pourquoi? Parce que azobanga. Soki na bali, nani mutu akobandoli sa mwana na mwasi nanga. Tango na kobala wana mwasi nanga kobota, il faut tozwa pe soin ya mwana. Na kokoka nanga ba charge wana te. Alors bomona batu mosusu a préféré na ye, abala na ye te, atikalaka bongo libela. Eza pasi pe soni. Ngana lobaka toujours pona mibali ezalaka toujours bien à l'âge déjà de 27 ans. Banda déjà kobongama. Au plus tard, tango kokoma na ba 30, déjà oyebi ke naza déjà shengai na mwasi. Bokomi kobunda vie. Yango ekomi kopesa lelo pasi ya mibali mosusu obala na ba 35 ans omona mobali abali na 35 ans. Tango azobala wana pona ye azo s'attendre ke non ndenge eza boye mwasi na ndako libala il faut pe de son côté abandaka kosangisa. Donc mwasi apesi soki bo ofutela ndako mobimba ndako bo futaka let's say $200, mwasi pe de son côté il faut abakisaka $50. Mobali il faut afuta 150. Biloko akolia eza peut-être mwasi nde azo futaka biloko akolia yende asombaka biloko akolia. Ezala ke non ba classe ya bana batie na charge ya mwasi. Donc mwasi de ton côté pe il faut osala yo pe o kotisaka mwa mbongo yo pe otiaka o ya se ya yo. Esalaka penza pasi ya makasi. Yango omona basi bamibali wana yango bazo loba na Gladys otuli. Eza makambo moko ya soni penza makasi. Yango bomona bayaya wana tomona kabango soki bamoni mwana muke abali. Je dis bien mwana muke. Tant na oloba mwana muke omona basi ya ba 22 ans. Aye kobala na mobali moko ya 27 ans. Omona bakomi koyebisa ye petit obali oza jeune il fallait na no sala vie sala moi vie na yo sala moi makambo na yo. Olia koloba take non bongisa nanu futur na yo. Peut-être avant obala luka nanu ozala stable osomba mwa lupango na yo osala mwa boy obala mais ya koyebisa yo sala nanu mwa vie bima na basi lelo bimina oyo yebi ba catégorie nyonso ya basi tango kosilisa nde okobalaka. Yango bazo se retrouver baye kobala na bas 40 ans sans ya responsabilité na mutu ezate. Sans ya responsabilité na mutu ezate. Donc ye tango azokota na ndako alibala déjà yebi ke mwasi surtout na génération na biso oya lelo eza génération moko je m'excuse na basi na mibali bazo sala. Akolinga siko à l'âge de 40 ans 45 ans wana akende oluka mwasi moko oyo déjà azo sala. Tango akokutana na mwasi wana azo sala comme ça ezala kosangisa. Donc yo mwasi pesa ya yo nga pe na pesa yanga to sangisa to futa ndako to lia. Et kozala te que non l'homme et la femme doivent travailler ensemble te. Mais kozala sangisa nga pe na sangisa soto tiete nga pe na kotiate. S'il faut que ba bengana bino na ndako ba bengana bino na ndako. Yango bomona ba couple wana bazokola. Bazokoma na ba 70 ata lupango ya malonga ezalaka te. Ata lupango tolobaka penza lupango ezalaka te. Pourquoi? Parce que azobala na âge à 40 ans. Donc tango azobala komona eza famille nde etiaki pression. Ba camarade bakomi ko forcer ye. Baza ebele ba mibali ebele batula na ville ya Kinshasa. To yebi bango ba papa ebele. O tokoki ko benga lelo ba papa batikala ko bala te. Omona kaka alata mo pantalon moko esseré ye collé ye sur taille. Ye tata mobimba papa moko mbinga otali boye papa moko il faut lata ka bleu moko ya ko se respecter ya zo kenda ko lata ka ba pantalon moko e fina ye neti mwasi. Et surtout na système akilelo oyo moi ba pantalon moko ya mikuse yo za mulai mo pantalon moko ya mikuse na moi sapato moko boye batu ba mona ke jeune garçon mais yo moko na kati na yo oyebi ke oza déjà na 45 ans 48 ans. Bo bala bo tika ba distraction. Bo bala bozala ba responsable. Ngana omona mabete na côté ya mobala Gladys Ngiama. La beauté ne se discute pas. Eza la beauté ya mwasi eza la beauté ya mobali. Tango tobala naka kaka pona beauté te. Mariage eyaka na ba critères ebele. D'autant tokotaka na ndako ya mariage. Soki ezalaka makambo ya beauté, yango bomona ba couple ebele lelo bazo panzana. Pourquoi? Parce que mwasi atalaki beauté ya mobali.
mobali atali beauté ya mwasi siko ntango bakoti na ndako ya libala beauté wana esali nini ebebisi makambo parce que eza beauté nde ekoliesa yo te beauté nde ekotia kimia na ndako ya libala te beauté nde ekosala keno bo évolue te eza beauté te ntango tobalanaka bacritère ezalaka ebele oza na besoin ya mutu oyo azoplanifie futur na ye bien oyo akosala ke barêve na yo ezala réalité peut-être ozalaka na barêve moko ya koloba keno naza na barêve natambola mokili mobimba avant nakufaka na se ya moi il faut ozala na mutu oyo akopushe yo akopousse yo au travailler dur pour que barêve na yo wana ese réaliser tobalanaka na mutu oyo il faut aya kotia kimia na motema na yo obalana parce que aza mobala ya kitoko oui bien sûr obalana na mobala ya kitoko mais akomi kosala kindumba lelo oyo abima na mwasi boye lobi kuna abima na mwasi boye lobi kuna abima na mwasi boye na suka ya koyebisa yo keno oyebi ke nga naza mobala ya kitoko mwasi nyonso alulaka nga siko okomi kozanga kimia na ndako ya libala na yo siko importance ya kobalana na mobala ya kitoko eza wapi mobali ya Gladys Ngama nga na omona mabe ata moko te soki bango balingani ba accord na bango eza bien bamoni ke ba principe ya Gladys mobali ko respecter ba principe ya mobali Gladys ko respecter en tout cas mabe entre bango mibale eza te pour que babalana eza te pe ekotikala kozala te alors biso oyo totika bana babalana et d'ailleurs baza batu moko ya koya kobetela maboko surtout koya ko féliciter Gladys Ngama parce que bana ebele ya bastar na biso surtout bana basi ako préférer abandaka kosalaka kindumba lelo abimaka na mobali boye lobi kuna abimaka na mobali boye lobi kuna asalaka boye mais soki bomoni mwana star lelo oyo andimi baya kobala ye aza mwana moko ya koya ko féliciter et puis ya koya ko encourager. Moi je félicite vraiment Gladys Ngama et surtout na boakeli ye ba fleur aye ko honorer ba parents na ye a honorer penza ba parents na ye na ndenge moko ya bien penza makasi oyo ebele bino moko bo mona Didi Stone ye wana zo telengana Didi Stone ye wana kofinga zaki na mobali moko oyo alingaki abala ye mais ba comportement makasi ya Didi Stone ye wana garçon wana ase retira na ndenge Didi Stone azosiaka kosabola papa na ye amwa ke mundele ya kobala ye soki kozala kaka mibali na biso oyo ya ba congolais je ne pense pas parce que eza na mobali moko te oyo akolinga yo kuto zoya kosabola papa na bino na réseaux sociaux ayebi ke ta na obala ye yanga pe kozala muke tobebani ekozala réseaux sociaux mais Gladys wana soki lelo aye ko présenter mobali na ye na oyimona te bino bokoya ko fingela Gladys mobali na ye na ndenge nini eza bolingo eza motema na ye poni mobali wana bino batata mobimba olie ovanda ozala ta concentrer sur futur na yo ovanda okozala concentrer sur makambo na yo au préféré na yo oya pona koyaka kosabola mwana bato oyo lelo amemi mobali na ndako na bango. En tout cas c'est dommage bablo mosusu na lobaka toujours il faut to lobaka c'est dommage na comportement ya biso ba congolais mosusu bandeko nanga tozo lekisaka biso ba congolais mosusu na oyeba te soki ezalaka kindoki to soki ezalaka nini bolingaka batu babala te soki Gladys wana batiaki ezemi kaka bino ba congolais bolingaki boya bobanda kosabola ka Gladys oh Gladys mwana zoba tala papa na ye star ye ba yeke ndokotia ye zemi mais lelo oyo Gladys ba ye kobala ye olie bino boya ko encourager mwana wana mais bino nde bozoya kosabola Gladys bino nde bozoya kofinga ka Gladys bino nde bozoya ka koloba o nyonso bolingi boloba na kombo ya Gladys. En tout cas c'est dommage congolais mosusu zala na motema congolais mosusu yebaka nini ozoluka yebaka nini ozolinga ekozala toujours malamu et encore malamu mingi yango bandeko na nga nazo profiter pe pona opesa conseil na ba parents bomoni ba parents tango ozobotaka bana na bino mwana mwasi déjà à l'âge de 18 ans
de 17 ans, voire même de 16 ans. Bandaka déjà koyebisa mwana na yo à l'âge de 18 ans, soki ozwi mobali, oyo alingi kobala yo, mema mobali na ndako, parce que ba âge wana nde ezalaka ba âge ya kosalaka ba choix. Ezalaka ba âge te keno bozela ntango mwana okoma na ba 24 ans bo bando yebisa ye keno soki ozwi mobali mema ye. Yango bomonaka bana mosusu akomi sikoyo choix na âge wana mibali mosusu déjà mwasi ya 25 ans bayebi ke ayebi déjà ebele. Mibali ebele balingaka kobala bana oyo baza na ba 18 ans jusqu'à 22 ans. Ezalaka bongo donc lakisaka déjà mwana na yo ke soki mobali aye à l'âge de 18 ans, 19 ans, memela biso mobali. Parce que emata ekita biso basi ezala ta mibali ntango tobotamaka toyebi ke tokosukelaka na ndako ya libala ezalaka mwa bongo. Voilà. Bandeko na ngai biloko ya kitoko eumelaka te ekendaka nango mbangu suka na biso yango oyo. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.